Bandeko mbote nzambe pambola bino. Bandeko oyo mboka ya ndenge nini. Mboka ya ndenge nini bandeko na ngai ba problème zankate. Mikolo nyonso problème na ba problème kuna ba civil bazo bunda na ba policier. Ko beta ba policier bazo kokweya. Ba policier ba tu faute na bango te nzala pe leki. Ba komi ko dépendre pas ya population. Population pe leki nelingi ndengona te donc guerre na guerre eza mawa. Alors, ndenge na bayi na bino ke tozoko kende nanu na ba na makambo susu bongo le reste. Bandeko, parfois vos politiciens aussi ne comprennent rien. Mutu moko ko leka na senite suka za mtoka bila te. Mutu moko akoleka na senite suka za mtoka bila te. Na minito na zolo balabino soki armée na mabo na biso de na kabila na bati lombo na banani de baso ya kimaki. Mais eloko moko ezo bloqué biso eza armée esili. Armée indépendaka na ministère de la défense. Nazana image moko wa kabila na kini, ai na kini otamona ninga lingia. Ai bi na sala ba mabe na boma na sala bo tout ça, mais peuple na simana ye. Bandeko ba problème ozo kana mboko na biso bato baza contre ngo pena makasi za ba diaspora. Mais 60% ya bato baza na RDC. Bazana bango pour ba Olive, ba Kabila, ba kena FCC kuna. Okuta 90% ya ba membre ya kuna ce sont des Congolais. Ezaka kabaka tangi na balubati. Bato Équateur, oyo basaki na mabutu baza kuna ebele. Balobi biso pe toko liana bango ensemble. Donc ils ne travaillent pas pour la RDC, mais pour leur ventre. Bandeko,
Kabila azana kimia po armée na maboko na ye. Boyebi makambo ya génocide ya Rwanda. Bakola kisango ndenge koki, bakoloba ndenge koki. Mais mundele tango lobi na yeka ke calme-toi, tala ya yo angoyo. Et sili oyo ba fayu ba osala wana eza ngo ba bete ça bien. Mais et quoi aboutir na rien. Bon peut ça raison un jour. Et quoi aboutir na rien. Parce que ça fait plus de 2 décennies que l'armée est entre les mains des envahisseurs. Donc, Kabila za la kimia. Mobutu abana fa na kimia tango ayeba ke armée za ye. Alors la kimia. Nde Kabila ali. Donc Kabila yebisa ka Tshilombo ke si ba fayo bazo loba bazo manifester tika bango, pas manifester na bango. Ils ont un avantage na ye. Ayebi ke ko servir na rien. Ce qui va quelle élection et que armée a toujours maboko ya Kabila. Bon kende bosa ndenge koki. Mutu aseni même voter Katumbi ou bien Olive 2 personnes. Ce qui mutu aseni a lui mutu a gagné. Ba mindele ba lobelo kote parce que ba mindele ba otala par oya bango na nazo batela yango. Par na bango nani aza ko batela yango. Et là bango ba otala yango wana. Kebino toke na cour constitutionnelle bobo kenega akuna pour rien. Etienne Tshisekedi akende kuna fatigué. Tshilombo accompagné Vital Kamerhe fatigué. Et là on est au servir. Donc tant que armée bampangi ya mono. Tant que armée ezana maboko ya Kabila, boko tikala ko sala rien. Makelele wana nzanga makelele ya wenze. Congolais amesana koloba. Congolais amesana koloba. Donc, il y a un moté. Alors, Tokoyoka quand même, Makamunini, Bazoroba Awa. Tobanana naye. Bandeko, et on a désordre à désordre. Les députés réclament la chute. Il y a les Kamboyaram. Balobi, voler n'est pas bon. Mais banani nous doit oyiba. Kabinoti. Babani ko balelo voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Na kati assemblée hein. Ndeko nangai. J'ai un ami qui est il est à Kinshasa. Naboko loba. Abinanga pasteur oloba mama solo za raison hein. Ah wana mboko to ali. Ata ministre munga sala kaza na été. Les députés ne travaillent pas, les sénateurs aussi ne travaillent pas. Comme preuve Tshilombo soko aya kine kotambola. Akina batuna baluba. Avandi azongi. Donc ata mutu moko travaille kaza te. Oyo bakabila so afiti ba ombongo ba bovan. Oyo ya côté ya Tshilombo ba impayé. Bande kunanga. Pas mundela zomuna biso zoba. Biso moko to yebike Tshilombo n'a jamais même na IDPS on porte ici Tshilombo ça n'a rien à IDPS. Tshilombo n'a jamais travaillé chez lui. Azala te même commis à Pamba a signé a cahier de transmission et loko na Tshilombo za na ngote. Mais mundela kamwe Balexi Tshilombo to bengi béton. Et pas une la monique qui soit vrai basoba. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé chez lui. Il y a mon escroc qui a été. Azo préféré au tambola. Bon, mon makamolika qui entre Yena Kagame.
pour na 250 prisonniers au basé na Rwanda kuna ba ko tondi sabango na RDC. Pourquoi? Parce que Batunet Kagame ce sont déjà oyo baza déjà mir na politique. Pe atangi chi akoleka Chilombo. Chilombo baza sur la 4e année humanité. A travailler rien. Tant bazo no bilay ba terme moko académique azo comprendre na été. Quand on lui propose de signer, il signe directement. Azo ba o salate. Aba midira wa mona biso bazoba. Est-ce que faut ya mundele? Parce que tant que bacha Chilombo, mais baluba balinga ko lingate, balinga ko lobake non, bolu kila biso mo luba ma yele. Pour na Chilombo ndeko nga, ezaba wa. Donc, sikoyo Kabila likamoze na mboka na biso nini? Ba moni ke biso ba Congolais to kokie le côté. Soka tumbe ko lika président na 2023 alors ezala Olive Lembe. Bino mo bakina monoko parce que Congolais musani monoko akolekate bango ba boto kotala pan seni alekisi Olive Lembe bo sala ni parce que bato bazo loba bazana libanda kuna lakini un problème te parce que Olive Lembe azana bato belé na image moko basi bazo binela mais tellement za makabi belé bon nazo chabilo ko kapona c'est plus ça ba patriote donc bande ko ngai. Je ne vois pas comment tu peux récupérer la RDC même en 2023 tant que l'armée est entre les mains des envahisseurs. Je ne le vois même pas. C'est tellement propre que manger dans un caniveau n'est pas un danger. Mais au-delà d'être propre, cette ville est green. Mesdames et messieurs, je suis ni dans une capitale américaine, ni dans une capitale européenne, mais je suis bien à Kigali, capitale du Rwanda, en Afrique de l'Est. En effet, le Rwanda a décidé depuis quelques années de devenir un pays écologique et sa capitale Kigali en est un parfait exemple. C'est l'un des nouveaux projets du gouvernement du Rwanda, installer des vélos électriques dans la ville de Kigali, disponibles pour la population. Et il y a aujourd'hui 10 stations dans toute la ville où vous pouvez récupérer votre vélo à partir d'une application. Kigali est l'une des premières villes africaines à proposer des vélos électriques en libre service. This is great. Il y a également des pistes réservées exclusivement aux vélos. À Kigali, on aménage de plus en plus des rues piétonnes, comme celle-ci où je me trouve, longue de 1 km en plein centre-ville. Et il y a même plusieurs endroits où vous pouvez bénéficier du Wi-Fi gratuitement. À Kigali, il y a également des arbres, des fleurs, du gazon partout. Tout est très vert. Et dans un proche futur, l'un des projets du gouvernement du Rwanda, c'est de pouvoir connecter toutes ces collines avec un téléphérique. Prochain projet de transport urbain écologique pour réduire les émissions de CO2. Je suis dans l'un des endroits les plus peuplés de Kigali et malgré ça, il n'y a pas de plastique par terre, pas de papier et tout le monde respecte les règles. Depuis plus d'une dizaine d'années, le Rwanda est un pionnier dans l'interdiction de sachets plastiques. Et depuis 2019, si vous jetez un déchet par terre, vous risquez une amende d'environ $50. Résultat, toute la ville est propre. Dans quelques années, sur ces collines va sortir une ville 100% écologique et durable. 15 milliards de dollars, c'est le chiffre annoncé. Les Rwandais l'appellent déjà Wakanda City. Construire une ville du futur 100% écologique où tout sera pensé pour se rapprocher du zéro carbone. À Kigali, on trouve également des forêts urbaines qui sont conservées et des parcs où on fait de la réinsertion d'animaux et de la conservation de la faune et de la flore. Umuganda is a community service which is every Saturday of the month and it is for cleaning. Depuis 2007, une fois par mois, l'Umuganda, le jour de nettoyage, les Rwandais doivent travailler gratuitement au service de la communauté. Ces travaux obligatoires visent à renforcer l'unité nationale. Merci à Judith Safari de m'avoir fait visiter Kigali. Ce qui est lobby que Batouana baleki biso na mayele ba musuba ba te baleki biso na mayele te mais bande ko ngai tozomona baleki biso na mayele te mais bande ko tozomona bango tata wana soka zimbongo ayibi akobongisa mboka na ye soka yibi mbongo akobongisa mboka na ye biso soko yibi mbongo ale okuluka basi okuluka clan na yo eba ndeko ngai mutu moko azo travailler kuna azate
alors lokola motu moko azo travailler kuna azate bolingi siko bandeko esa ndeni kuna bato travailler na bango te lokola bato travailler te to gagner le oni esa pasi bandeko esa pasi. Shalom ndugu wapendwa, mnayemwona huyu mnyama si mnyama kawaida, bali ni simba, na huyo simba ni mtu, na kazi yake ya huyu mtu alikuwa anaiba mbuzi, na wakati alipoenda kwenye shamba ya huyu mzungu na mke wake ni huyu mnamwona analialia, wakati alipoenda kwenye shamba hilo mzungu alipiga masasi kwa huyo mtu, na huyo mtu japo alibadilika kuwa simba alipiga masasi hivyo hivyo kwa huyo mnyama, na huyo mnyama alifariki. Yani hao mnaona wanalia ni mtu. Sasa sababu huyu mama anajua kazi ya mume wake anayoifanya, anageuka kuwa simba na analia sana, alie nyama lakini analia mume wake sababu mume wake amefariki. Yani kifupi kwamba huyu mnyama amelala hapo ni mtu ambaye ni mwizi, amegeuka kuwa simba, na huyo simba aliuawa kwenye shamba la mzungu kwa masasi. Oyo bayoka ndinga na banzi boyoki soki nini ni mwanda semi pe aza ko secrétaire toujours. Que le peuple d'abord. Est-ce que c'est un slogan démagogie ou c'est la vérité? Si c'est la vérité, j'ai dit au président de la République, le peuple du Congo d'abord, et il a fait une pétition où il a nommé quelqu'un qui doit devenir le gouverneur du Congo pour respecter la volonté du peuple. A fait une pétition. Et ici, moi je rassemble ce peuple. Ce peuple, quand je descends, il me venait comme un livre éclairé. Qui est plus populaire que moi dans ce pays? Ni à Matadi, ni au Gouvernement, personne n'est plus grand que moi. Parce que, à Kinshasa, quand les autres tiennent le meeting, ils doivent payer de l'argent pour appeler la population. Ils prennent des tripots qu'ils donnent pour appeler la population. Moi, la population vient à moi gratuitement. Et si l'on donne le plus populaire de ce pays, alors respectez ça, reconnaissez ça, et nous irons de l'avant. Alors, les mandats Tsemi, c'est le plus populaire na RDC, surtout na Congo central. Alors, peuple la kuna, a confiance na à 100%. Na Congo central, babi yem tu faz la gouverneur. Mais ba occupant, na ba complice. Ba yebi ke soki ya gouverneur a ko travailler. Mbowe ko na ba Congo. Balingi été. Yangwana il s'est autoproclamé gouverneur. Parce que na Congo, balingi ba paraissait. Bato ba ko travailler ba balingi ba monter. Mwandatemi c'est un travailleur nationaliste. Abi province nanga. Tikanga la gouverneur. Peuple a simanaye. Bo tala batune ba kolia. Bo mona ba misala ndenge o salama. Bo mona armée ndenge o salama ba Congo. Bango balingi batu oyo baza ba complice na bango ki ba ko travailler te. Parce que lelo na ba Congo, ce qui est élection ya solo gouverneur, c'est mandaté muta passé. Muto soste. Ya mona solo ba. Ce qui élection est passé ezakuna mandaté muta passé. Muto so ko passé te. Parce que il est populaire. Il est populaire. Même na Kinshasa, so botie mandaté na Chilombo, mandaté mi fa passer. So ko tie ye na n'importe qui, mandaté ba ko battre na kata ki. Iza mawa pona mboka na bino.
bandeko nabanzi bomoni kamwa babiloko yo nakoya kocha pote ba tota nono mobe bandeko mboka mobimba kimo yibi na kimo yibi mais c'est vraiment incroyable hein tous ont information oyo bandeko de yokana. Alors ça vient tout juste de sortir, l'ancien vice-président du groupe consultatif européen d'experts en vaccination de l'Organisation mondiale de la santé, le professeur Christian Perron, que vous connaissez tous, a déclaré hier que toutes les personnes vaccinées doivent se mettre en quarantaine pendant les mois d'hiver ou risquer une maladie grave. Que toutes les personnes vaccinées doivent se mettre en quarantaine pendant les mois d'hiver ou risquer une maladie grave. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Je vais répéter. Toutes les personnes vaccinées, c'est-à-dire des millions de Français qui ont été forcés à la vaccination par la coercition, qui est un acte criminel, qui est puni par le Code Nuremberg. Donc toutes les personnes vaccinées à qui on a fait croire qu'elles seraient protégées du Covid, toutes ces personnes doivent se mettre en quarantaine pendant les mois d'hiver ou risquer une maladie grave. En clair, messieurs, dames, vous avez été vaccinés, vous avez cru en les mensonges de cette vaccination alors que nous vous mettions en garde avec un effort incroyable, en risquant nos vies pour vous dire ne vous faites pas vacciner parce que vous ne savez pas ce que vous allez vous injecter. Eh bien aujourd'hui, le docteur Christian Perron vous assure que vous devez vous mettre en quarantaine. Pourquoi? Pendant les mois d'hiver, parce que sinon vous allez risquer une maladie grave. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes bourré de protéines spike et que le jour où vous allez rencontrer un coronavirus sauvage, eh bien votre système immunitaire va se retourner contre vous, vous allez faire une tempête de cytokines et vous allez mourir, malheureusement. Ah, mais Chico Tosani, Chico vraiment Tosani. Hein? Papa, bonjour. Comment vous allez, papa? Ça va, je suis malade. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis le cousin de papa et Etienne Tshisekedi. Comment on vous appelle?
Je m'appelle Jibelou Mfouta. Jibelou Mfouta. Vous êtes le cousin de Papa Jean Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui vous arrive? Depuis à Kipoto, à la Ganga Lobby, sur la Zongi, dans sa tuna, c'est la Potobagata, nous soignons malade aux anam. Tidelo, à Kikura Kouf, Tidelo à mon attente pour donc, avant qu'il y ait des poteaux, à Ebisaki, à Begisinga et Panaïke Yaka, là, tout le monde poto. Bon, sur la Zongi, dans sa tuna, la poto va soigner. On a papa et tiens, Tshisekedi Moko. Dans le pan, on a un bureau naïe. Avec Singapore à lobby, ceux qui la zongi, en seul tour la tinde, on a poto de soigner. Ok, nous sommes là pour que les gens soient à Yokouf. Et ça, on est temps, on est on a l'air macasi, Nadina Koufangamo, la Koyaki Nadako, femme au Tarangabé, Nenu Koyo, Garbe, Tatona Koufiskonga Pena, la Oufoga di Bella, Sali, Nana Kutaranga. Ozo Bélanine. Tension. De belle tension, surtout moi, hypertension. Ça fait maintenant ceux qui disent en psycho. Nazaka boye, nanda ukana bimakate. Na bimakate, na fwanda kwa nanda unazao futila balimba bingana ngai. Pisera karantiri ngisila. Balimba bingana wananda. Karantiri ngisila. Ili ngisila. Yo, uza papa Félix? Nazali leki na ye. Leki ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Leki na ye propre. Leki ya Etienne Tshisekedi to Félix. Leki ya Etienne Tshisekedi wa Mugumba. Donc uza leti papa leki ya Félix Tshisekedi. Papa leki ya Félix. Mais parce que bakokamwa yo papa leki ya président de la République ba bingano na ndako. Uzanga ndenge ya komisonyo. Dilelo. Nazo kende pale pona mwana na mwana. Moyo mwana yezete. Nazo pesa ngaga na batu so na keye. Amona ngaba lingite. Nazo kuzunga na mwana pass tout ça. Ya kuzunga kota taxi na babiso an moite. Dilelo nazaka boy. Ozo baswente. Ozo baswente. Na famille mtobenga président to ta maman Marthe pour toi ça la moins intervention pour mabe comme la yote Marthe bengaite nani chika aibinga chika lega yega cha Felix chika lega na yo mbane akufagi tenema ayakawa utarangai me alubisa tu mwana na ngalo na kepa mwana za kumona ngaite alubi mbosala tu mwana na bato za pepe ngalo batela papa na mwana ba onteni ngana za kupenda ndako ngalo kana kina présidence ba yambaki yo Vital Kamerhe yambaki yo basongaki yo Vital Kamerhe ayambinga alubi ya kateli tu mwana Felix na Felix lo na ndio ba problem na yo tilelo amona Felix ona za posla mwana na yesendinga fanga rafa yipsinga porque ame angano pitwa no swanyanga tilelo azaka boy moya kuluba yelite donc balingi babengana santé koto santé passe boy anda baza bengana kuria passe Félix ayebi azosala na nkoto ayebite mwana ayebite soka ayebite so bayebisaki na ejeteje bene asa mwana na ayebite tilelo ande bakangi tilelo amona na Félix yo peno zalaka pembeni ya Etienne Tshisekedi eza pembeni ya epenze avant que na bingisika tolaka na ye alobinga yo na ke soki na zongi nzambe soki na zongi na otindi na baswanye yo tilelo tinde Tshisekedi azobundaka bitumba bazokanga ye yo na pokasa bubulera asalaki lera asala mitina ya liboso nde bakangi biso na ye na pokasa ye bakenda ya nera nga bamenga na siko après les tuzongi ngi ya ye kutala lobi bon ngai na yo tubimi mona obosa na yote masiko to na we na ane akuna ane poka Mobutu lera Mobutu oh siko to bakanga problem Mobutu banosa batubini so bakangi bino
so bakangi biso ngai tuebo ngai de bakangi ngai aponga sebu baminga na siko ye bazwe na hanero za pepela aponga sebu ngai baminga na siko na jana boluzi posa pesa biso na service moto tamo ko ko na ngana setu na dupe po grafa na tufa na ya tufa na isiamo akendaki dena kei dena jana boluzi yana bato muningai alu baba kangi boka ngai o so bubu ngai wandu mel mabelo na ba soda ya siko mabelo yonsu ba midi o za mutu ya kulia penda o za mutu ya kulia penda baza ba mena mabelo abate basi ba shanda masiko balobi ngulu ya kulia penda owa ya kutama kama ndiko na Italy abeti makasi foto etikati na ziko wa tide ngai sir eda ba dezo di matin general boluzi mo atinde bato bozo zo tato wa pembar ngena ndako debe uzo siko na 3h du matin. Merci Bandeko, merci beaucoup Nzambi Apambola Bino. À la prochaine occasion.